ngande na zawa système ya opération benda koni te ngala benda koni mais totikali ka ndengwana e bo benda koni déjà bosola te tosola te ko benda koni ezo obligé te tosola mama toko sola te mais to benda na koni na coin ngala posta libala na e sans rancune sans problème ngala na problème mutu te asali na kokumisa na nga neti Yvette afinga nga to asala ba complot ba bundisa nga na conférence de presse à faire. Oh. Mais oui. Na ofunda mutu te. Ko funda mutu ya obomi de amutu ya na ko sala ngote. Donc pona mamba Karine na Yvette na tikeli bazo baba Gérango parce que nga étant que mutamaele na comprendre que Yvette a un besoin azwa Audmat. Donc à ça la guerre na master. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joueur libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène, mon corps. Saratola la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à qui. Amis internautes, merci de renouveler votre confiance dans ma service Nabiso. Merci en tout cas infiniment dans l'année pour continuer à s'abonner. Bienvenue dans un nouveau numéro de l'émission Nabino Plan des acteurs et surtout dans la réplique Bélé Bélé de spécial Ngwende. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que toi Ngwende, mais Ngwende ce qu'on a matinga monté. Ngwende lelo na matina Saratola. C'est une chroniqueuse, Azali, je vais dire patronne de la chaîne Saratola Télévision. Ça va détailler, à spécifier les bisous qui est réellement Saratola. J'aimerais est-ce que nous parlé même langage notre caméraman ça arrive et qui me rappelle peu à son âme Papa Guy Mario. Voilà Sarah, bonjour, ça va? Ça va très bien Fallon. Na sepela nengolo bara. Merci. Na epte songa pe fona sali na kitsa ta mo vandengwe yo olobara. Ça va bien. D'accord, Saratola, aujourd'hui j'aimerais à ce que vous expliquiez bien. Saratola, chroniqueuse. Saratola, influenceuse. Ok. Saratola, comédienne, actrice comédienne. Expliquez-moi parce que en fait, j'aime la comédie. C'est que ça à moi trop. Je suis comique, mais naza comédienne. Et à part ça, Saratola, chroniqueuse, influenceuse, voilà. Influenceuse. Voilà. Alors, tu aimes la comédie. Je le sens d'ailleurs lorsque tu poses certaines questions. On mélange et tout. Mais tant qu'on limite aux influenceuses. Mais quand on peut expliquer parce que biso tout est bien influencé sur Azanan. Mais n'importe on a biso aux influenceuses. Ngana yo to yebi ndenge nini et comment okende là. Alors quand tu dis aux influenceuses congolaises, tu es fière de l'être? Très fière de l'être, trop même. Parce que na mema eloko nanga moko na média na biso. O ezanga kité ezala kipé. Mais bato bachaka ngo kate peut-être bato basala ngo.
bazara ba lobby ba bon parler le roi ngate et ba histoire vraie nanga et ça langa bien que monde entier batala rango ba ivoirien balanda rango parce que ba ivoirien ba koma bango tout lo balingala les Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Guinée, Cameroun, en tout cas lingala ekota bango mais koloba baloba na France au monde a mutabengio aza ko s'exprimer j'ai suivi ton émission yoko to bano mituna tu es au Cameroun. Ah oui, je comprends le lingala, mais je ne parle pas. Vous comprenez? Alors, dans mon avis, Ezaki di Kantimoro ya bien. Et ceux qui déjà monde entier, 4 pays, ils ont déjà 10 pays, Morobo et Landarayo. Comme déjà influencé, parce qu'ils ont influencé Batou. Il y a 2 fois, Madame Nassalara, Moututo, Lukara, Kopia, Sala, Nenge, Sara, Salara. Tant on a bandara histoire vraie, je crois, Batebele, Babanda, Obetangana, Okara. Maintenant, on a bétara histoire vraiment ya film à Monaco, abimanga na mboa, mobile na banda opesa ke drogue abimisake na mboa. Ekota ba page na biso ba tina te o te ba polémique te. Ah, ya biso no bengi Sarah. Mais oui. Commence pas s'il te plaît. Non, mais parce que bango bayaka plus na bêtise. Makamba solo mutu so asali. Falon, émission na osoro sala ngondo sala ngo logique wana ebike ekota page te. Ekota te? Jamais. Oye bande ni bakotso page po yo osali bêtise te yango na bi ba page na biso ba tina te wana te parce que bango baya kaka na makambo so eza ya mabe quand il y a des choses où eza correct na miso ya bato bazwa raté. Alors comment na ke ba page ali banda bazwa histoire nanga ba komi yango ba préciser na chaîne o batalaki yango na comprenant qui nas influenceuse. So il page ba ninga mususu ya ba ivoirien ba zu histoire nanga ba traduire en français au moins nde ba mbote koma makambo ko page ba ivoirien koma histoire nanga mobimbati na suka et signifier chaîne o bango bazwa ki histoire. D'accord. Alors histoire wana etala maison qui ne ba 200 000 vues et c'est ma toute première fois na vie na sala émission et les 100 000 vues na sala ba polémique na clash ba musicien be monsieur Zawana. Abeti ba 6700 personnes en ligne na ba live na mamba fali na niki et monsieur Ezawa nekoki non 100 000 temps. Vous comprenez? Na ko comprendre que histoire eza eloko o nga na sali et il faut natikala kana concept na nga wana. Et yango moi nazala toujours na concept na nga na et yango na mi benga influenceuse. Vraiment, en tout cas, c'est bien dit. C'est tout en lobi makambo ya ba page na biso ya ko. Te bango ba chablo amalonga te. Quand tu clashes, automatiquement on a une page. So quand nous avons clashé kaka. Après quelques minutes, na bando bengo. Mais tout le monde a. Fallait nous moniter. Babwa ki okuna na la mama. Les news a cheo. Les papas, ba page tout. Balinga mobile ya batu. Tala émission maniki asali. Mutaza en plein quit. OK. Vous comprenez? OK, na journaliste a ko continuer ko poser ba question te. Et pourquoi ça non émission ekoti. Eze le romoro ya soni mais ba page tout est posté yango parce que yango ne communauté na biso elingi communauté congolaise bazana bango bazoba balingi bidora malonga te en fait eze le romoro ezotambola na makila ba congolais balinga bêtise balinga salité. C'est aussi une façon de vendre mal l'image de notre pays parce que tant on sait que mission na yo et la namaki de partout, tu ne savais pas peut-être yo si bien avec la diaspora congolaise. Du coup, au bando on peut lingala, on ko tsarano bilingue et tout, mais tu ne savais pas. Lorsque ba côté baté par exemple ba tchango na page te et bon yebite ke ba tcha histoire na ngana ba tcha na page te po ba mona ngo est importante. Mais ça histoire o ezo édifier batou surtout jeunesse. OK. Po na mbongo mutaki olala na mbwa. Ozo comprendre bacha na page te ba ocha pété ba ocha pété mais c'est loko oye ko sunga communauté ko sunga jeunesse na biso bacha te mais so eza ke saranda avandine ka bwina fingi ata des musiciens opina kikutoa so kitoko et panzani déjà même pas 30 secondes voilà oh là là donc bazoaka ba copie coller ya mabe eza communauté congolaise ma chérie na YouTube ma fingi ici la te. Oh. Oui, mais bazo lutter déjà contre ma finga parce que et aussi la tête tu sais pourquoi et un bateau yo bazui temps ya roleka na kelasi pona musala obiso to musala bazo sa émission na bango très bien na ba principe nyonso na déontologie na kati mais batara bango te bana succès te na ebi bango
Mais c'est que je comprends bien ça bateau bayebi musala bana sécurité ba bayebi ndete parvenir nde bazo pourquoi ba parvenir bazo ba parvenir o pe bayebana eza kaka ba parvenir on baleka na nzela ba clash. D'accord. Neti ba biso basara sans clash ma trop. Ah, tu l'avoues aujourd'hui. Non, mais nazolo bano ke ko silate. Parce que mutaza na besoin na fin du mois mbongo ekota falon. Mutaza na besoin ayebana mais azokene na logique azofinga te azosala nyonso aussi asala afinga ga fali mbamo makambo azui makambo mais c'est ça. Sarah, tu confirmes parce qu'il y a des gens msou baloba que ceux qui mutala pour ça clasher sur moi mais nga azui succès na komba fali na komba faire et na komba fali na clasher fali trop na vie mais avant fali on a clasher moto msou te na clasher ka fali héritier te na banda na fali héritier pas na keka lobi awati na banda na fali et puis héritier na clasha été na banda ka ko recadrer makam na sala na fali na sala ngwata na mission morte nga zu succès na kombo fali. OK on se comprendre parce que ndenge mon pe bon en fait ezara souhait na ko compatir na muto ayaki soit disant na problème vers yo te makamba muto ayaki na problème yeka lele lobiti nga bando clasher fali avant problème wana ya kasi eza makamu na banda déjà. OK donc niki te muta sali ke nga na clasher fali nga eza cop na nga na luka succès na kombo ya fali na banda ka de ko clasher fali même chose la attendre sur luka succès na komba moto mais OK quand même sola na ye tout ça yo sala te non solane ndeni azane de a grand frère azara place aza non solane te ye fakti kala kama petio ya solo ana ye faka morana na kwena yega place aza faka moi. OK on se comprendre dans sans clash na kini succès za te en tout cas ozo succès te bosana yango moni mutu mususu ana posa zwa conscience atika asa la vie na ye na normalité mais aotala ka botalete aussi c'est un grand problème mais ça c'est que yango pe mtesa ke ba problème comme na ba vie privée à bato ba hotelete ma chérie clasher après tu seras victime peut-être en lo mot quelconque pour tous ces pays ici ba existaka nga na futa ba prix nga na futi prix ya mamba fali na prison j'ai payé les prix. OK tous ces pays ici ba mais est-ce que yokutana na fali bona na tango bando ke samba non te tous ces pays ici ba mama okutana na fali tango ki osamba ndeni Mtambongo basamba hanete. Ah, c'est que là tu es en train d'accuser notre justice, que justice ça justice c'est ça. Justice confrontation au moins. Nanga ça la confrontation té. Nazo accuser justice té. D'accord. Na ça la confrontation té. Mais nazala na prison. Pour un dossier au finir à faire. Est-ce qu'il y a pas moyen ba clash et c'est limité à kaka dans ma vie professionnelle sans pourtant écoute dans ma vie privée. Oh, il y a mon même ça que ma vie ba télévision, ce qui y a mon même ça que télévision existait. Et Simbate en fait eza communauté na biso ngai des fois na pesa na ba journaliste pe sous faute te que na vandi boy. Na monika journaliste mo ro clasher nga afinga nga. Yango mona ba tutu ba finga. Et ça la nga rien. Ba tutu ba finga nga. Na kipana nga bango te na tsaka pe en na kanda na mutema to ebi po ani na ebi ke ndenge ba fingi nga bongo au moins te ke ba otala bango ba pe na besoin ya fin du mois mo loko ebima on se comprend soka sale mission normal ba otalete eza communauté na biso balingi ko soutenir makama malamu te mais maman je sais pas je pense que pour soro ke na ba ivoirien ba coach ba influencer za makasi ba na ba Côte d'Ivoire wana oka Claude Glamour donc akoloba ba sans pourtant insulter mais biso balingi te ya balingi te po mato ti ba Karine Mokondi ba koma bisika ba koma yo kanti ezani so mikolo ana tiko finga Karine Sila sora zongelo finga succès zongi voilà asani akobaneka na mafinga. Oh là là soy communauté na biso e banda ko boya bêtise ezo soutenir ba makama malamu mais mututo a changé. Mais on lobby que pour nous, même si les gens passent à la télé, t'insultent, tout ce qui est sacré, rien. Et tout, ça te fait rien du tout. Sarah, tu penses vraiment n'engue ba kangi Sarah je vais dire parce que toujours la vie privée non. Ouais. Yo un jour sur mon parce que pas clash non penana poste non prénom hein. Ba kenda na ngati na suka na kangisa no mutu te. Te na ozala rapé na idée te tout se paye ici banga pe na sala ngona ba famille abatu. OK. Ngape na ofuta kakati.
So on appelle ba fingi nga ba côté vie privée na. On appelle na côté vie privée ba tout. Tout se paye ici bas. Déjà arriva au côté likambo ya moto, au côté likamba moto. Moi juste parce que j'ai besoin de match ya ba fan na. Te na sala ngona onte. Sarah. Il vous a pire Karine non? Te nga na pire Karine te totika za ba master te. OK. Même na Congo totika la omona na boité. Oh là là. Ouais. Ce qu'on m'a rembomoni lelo je veux dire ami ennemi parce que Yvette Kalombo azalaki moto oyo banda ko défendre Karine en étant sa copine je veux dire maintenant on va même marambo elongo YouTube elongo marambo ba fête et comme marambo famille abimagi na mboa ba secret qui bon moi c'est comme libanda na mon réaction dans la première émission je veux dire tu étais un tout petit peu neutre au classé ba on a sur la ndenge moko mais na deuxième volume ça va changer version comme non aluka succès pourquoi deuxième volume pe susu na komai pour Yvette. OK. Troisième volume na komai pour Karine. Na suka awa nde na clasher sous bango nyonso tout makasi. Pourquoi? En fait communauté na biso elingi biloko ndengo wana. Parce que soyi communauté na biso mona ke makambo wana est important te bazapa ki yango. Ongo mona mambo wana ingesila. Sikotan mon basi na basi basali ba bazondo wana bongo. Je pense que au c'est quand même un point de vue sur la télévision. Mais ça YouTube. Mobile. Ex Pabimi, asali live à qui coûte un ennemi. Qu'est-ce que se passe au fait? Tigre c'est un petit garçon, c'est un garçon. OK. Na vie faut lukaraba homme. Il faut tant olinga mutu to mobile il faut avoir un homme et non un garçon. OK. Tigre c'est un garçon, c'est tout à fait normal. Donc makamba sali Karine ko sala ngompe na basine nyonso parce que c'est normal te. Biso tout wana ba ex. Tozan ba problème 15 jours au mon ex nanga mo boto be bana pena ninga mabe a roleka na média lo ba ke Sarah wana kutu. Non. Mais peut-être non comment à niveau Karine T selon les gens. Pour y ba attaquer plus parce que ça soit disons numéro 1 selon le dur des gens. T. Soit disant numéro 1 wana te fubo pesa za numéro 1. Okay. Mais sikoyo aleki ngande te na leki na tout. Ndeti. Na vie sociale na leki Karine. Okay. Malgré na poto à vivre na passe. D'accord. Na mayele na leki Karine. Mais na buzoba ne wana o azola ngo numéro 1 Chine na soutenake. Là c'est vrai. Saratola. Ouais. Congo lingi buzoba. Okay. Na buzoba na wana parce que talaka mutachaka ba mabele, acha ba mitakala. Mais Congo zolanda mutandenge wana. Boso comprendre. Congo lingi bato ndenge wana. Makambo ezokendela to mona kuna ya pétition bato signer déjà kuna tozara mitema mabe webite. Mais basela rayo ngo basoutenir rayo. Te ya pétition eza les contre. Yanga ezalaka pona ko soutenir nga. Ya ye basaleli pétition babenga na yene ba bia za dangereuse. Mais justement c'est que parce que bazo soutenir Yvette Kalombo. Pour quand ils comme séparés, les Américains oye, les Chinois oye. Voilà. Alors lorsque pétition bimi pour la défaveur ya Karine, c'est que bateau basali pétition pour la défaveur ya Karine. Du coup bazo soutenir Yvette Kalombo. Parce que quand tu vois ça, au moins que au lieu de polémique en et koko suka bako finga tous ces pays ici bas. Alors tant que le niveau de pétition, admettons que ba refoulé ba bannir la communauté congolaise, ba longolé la Belgique, ba c'est Kinshasa. Tu trouves que wana kutu yoke wana ngai ta mbakangi nga. Ezaki internet mon baba zaki pour na ke makala. Ouais. On a eu makala, ça te faisait comment? Non, c'est normal. Congolais za muté amabe, c'est normal. Ata ba seli Karine pétition, ba refoulé, c'est normal, c'est congolais. Ngai ba soutenir mutu tout a soutenir. Oh, na bato bazo sa be mission aleki siko finga. Tuna bango sko soki batikala ta ofinga mission modi. Basala même histoire kenga mais bango tout basangana po ba clouer nga ba bakanga ne kulusu na au milieu des villages na kende pe prison. OK nzamba confondre bango na bimape te asala ka ba c'est tout le monde je dis mutu to asala nga émission na talae. D'accord. Pour na za osala lo na prison kolala kolamuka 14h ba kotsa bisoneti yebsanga 14h na kanga misute. Nazo tala nanga makamnyos tout bato ba osala. Et ça y a un peu sport et maintenant aussi là qui Tenga sport ici là été et si là non. Je sais qu'un donneur de sport ne montre jamais sa faiblesse. Oui mais que sport ici là été. Oui mais sport ici là été pourquoi? Parce que fallait linga ya hôtel mananga na tribunal té. Impossible nga sala ngoté. OK. Donc sport et alaki. Quelque part ma bezalaki mais
moi lien familial ezalaki akoko komati kuna te. Donc eza centre ya rééducation o ya monaki que pour faire taire Sarah il faut kende na kuna. Donc nazali na un espoir. Les gens te traitent aujourd'hui une fille problématique, une fille ingrate. Il y a eu des gens qui ont attend pas. Namona ta ngote, namona ta ngote. Parce que le live musuku na numéro na téléphone na page non mon Dieu. On soutient ba soutenir mutu pour rien. Ya soutenanga pour à gagner visibilité. N'est-ce pas que yo yebi? Oyebi pour aller kana chaîne nanga sala ba live a soutenanga kombo Sarah to le yakili kolona e nkile yebi. Ba te belele lo ba fungola ba chaîne pour nous soutenir Sarah. Ba leli yango na ba mbongo na ba fendi moi koleka bato ba banda kutukala. Ba so soutenir par intérêt. Donc le soutien peut-être mutumsa ko le kala. Te nga ba soutenanga par cœur te. Parce que tant on a banda makambaniki c'est tous les journalistes bazaka contre nga. Ba même journaliste bazaka contre nga bando finganga après arrestation na ngana ta bango nyostu ba komo lobela niki. Donc ezalaki ba banda ko envier place wana. Et puis pour na bango bazomona ke Sarah ningo kotela niki bwese ke niki sela ke ba western. Bazali na posa ba koma. Parce que mobile no d'ailleurs ba western no ba $100 et bima pour. Te bimatin. Donc il faut le bara ngana se tango batu yango na bitango batu balobaka to pesa e bambongo na senga bango ba capture est-ce que bima moi mbula mo preuve e bima te e bima na ngote donc makambo ya Karine na Yvette na lingela nga ngo suspensa te parce que eza affaire ya l'art nani olukala ngala plus na vérité. Du début, ton natala ba propos à Karine, na moni Yvette à répondre ma répondre sagement te pas simba maman na e. OK. Na ebisenga bité. Tu as parlé avec Yvette. Te na ebise une émission. Biso traiter une émission ka. Yo solana Karine te so apena Yvette te. Attends, quand émission ni na répondre. OK. Na senga bi au répondre c'est bien mais à qui intelligente parce que yé sora fingi ba parano mukili mombebi ki Karine afingaka. Mukili mombebi qui elle est. Donc yo za mwana mayele, oza mwana pasteur, okoke na ngonde ya kende na ngote po na mama no. D'accord. Yo po yo fingi mama muninga. Ce n'est pas bien. Nazalaki vraiment pour ye. Et après deuxième live nae. Et comme la live Yvette déjà comme ba 4 t 7 ba 8 écoute. Lobi pe salaki. Oh là là. Oui. Sko ba live tanga ngana mta mayele nga. Kende belé. Nga me maman na sentiment te. Première émission à Yvette, très bien répondu par les Ketchou. Okay. Sans insulte. Azaki. D'accord. Deuxième émission a clashé les mères à Karine. Américain va botter. Nabi mère a comme la fille a comme bunga. Tant américain va botter. Nabi a comme bunga parce que Zoba bakota na Karine été yo faut traiter na kimayele. Ya osa ki Zoba yo osa le ka kimayele. Nathalie sur troisième live, na lio qui pendant troisième live du début jusqu'à la fin. Na moni que ça n'a affaire ya l'art. Et affaire à succès. Il fait un succès. Ya. Oui, que va ta la chaîne ne kala. Oui, très longtemps. Et la matin. Parce qu'à tourner à répéter, je veux dire. Te à ta tournée. Et la matin. Soro yambi vet na ba chaîne na bino a otalama. Na chaîne nemo talamate. Mais pourquoi? Mais yango na oloba. Na ebité, za muna muta ebi secret travail na e. Naza censé o ebate pourquoi za otalamate. Pour o nga na yebi. Ceux qui ba master o bazala ba meilleur ami ba sali 10 ans. C'est que bobeba na bobongisa bobeba na bobongisa. N'indimité que so bozu problème mon boy. Beaucoup ko exposer ni. Surtout problème, moi je vais dire na ebité Nini, bon, je cause. vais être cause d'abord, c'est qui va être tombé comme ça. C'est la première émission, et ça qui passe qui émission, on va finir qui est, et ça qui émission, chaîne à Karine pas à partager. Moi je prends kilo ya émission entre nous. Je prends kilo ya babimana papa ya mwana nanga. Et le ringé kabula ça qui clash côté papa ya mwana nanga. Merci aux amaele. Moni côté na komaki. Place yo kominde. To sap na analyse bata maele. Na comprendre. Et le wana
kilo ya papa ya mwana na kilo ke tati na prison na to panyani papa mwana bimina likangu na ngate et puis légitime parce que na ke ba finga ki une émission du moment soit pour na peut-être il va procéder monsieur Zaki ya luka moto pas clasher kari ba na chaîne na yo et que nenetre to pe bo finga na tana chombo o imposer soit ça vraiment vrai master non o imposer à supprimer ngo po ba supprimer rapé oui ça arrive oui. Na sepelité supprimer ngo. Toi tu trouves que à part Maramba Bakra et tout ça bazaki déjà ba mésentente entre bango na bango na. Et ça mésentente té sur cette terre et surtout nous les Congolais. Mutu nyonso tout à cause trahir mutu nyonso. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. Maman, tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent, à cause du succès à YouTube. Tout le monde peut trahir tout le monde. Au moins, il y a des gens qui ont pour Yvette. Yvette a fait trop. Nazaki mutu même pas à poster. Maintenant, il a 5 ans. Nanenga répondait Karine très bien. Na posté ngabi courage au commis. OK. Vous comprenez? Na commis si ko kota na kimayele place au outil. Nazongi sur une émission lekechu. Oh, nazongi na ma propos pas lekechu. Na yoki ngo bien na bando décortiquer ngabi te. Toza la batu. Asa moyo yo. Ata yo moko mama nanga. To yebi biso nyons tu. Ngana onde toza boy. Oyebelo ke ko kabola ngana yo. Eza mbongo. Yoka mbongo mobali. Po biso toza basi. OK. À part yango eloke boma mboka zate. Soto ke susu kota ba mibali na mibali. Eloke kabola bango ezaka mwasi na mbongo. OK. Sikoyo Yvette. Bandeko nanga Yvette. Papa mwana na yo. Mobali na yo légitime. Karina bimana ye. Et ça m'a solé le thé à Kala. Parce que Karina na RTGA je pense ba Dubaï ba stama. Karina bimana yo. Abimana mobile na yo. Olimbisa ye. Bo continuer kozala ba meilleure amie. Na anniversaire à Karine posta ye oyebi yo mo makambo komaka. L'ami selon mon choix. OK. Ton seul ami selon ton choix. Mais wana bimade na papa, mwana non. Bokabwanite. Yvette koko sabiso teke po ba finga ki na chaîne à Karine de ko sa droit de réponse. Nde yango ememi tio bimisa ba secret moninga. Maman, eza clair. C'est clair. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. Na succès. Si c'était le cas pour une émission, afinga pe nani. Na émission wana. Ba finga ki pe Nénéa. Pourquoi Nénéa n'a pas réagi? Parce que Karine a manipulé ma camarade. C'est faux. Non. Tout ça. C'est faux. Nénéa ne dépend pas de Karine. OK. Les Kéchou ne dépendent pas de Karine. Naza l'intérêt au côté de la Karine. Parce que l'internet, tu es un bateau. Oh, nde naza boy. Na côté de la Karine, na côté de la Yvette. Te ba la bienvenue chenga. OK. Vous comprenez? Baba tu ba finga nga trop. Bazap na la bienvenue. Donc on va na ba mesa mote. Te na loba ku tu timu koloye soaroya. Na ko solisa bango te mais sans rancune, sans problème. Baba tout monde na tie bango musika na nga à vie. Vous comprenez? Makasi. Yango kende fête na été. Te na ke peta ta pesa nga pa invitation na nga na kete. Ngande na zawa. Système ya opération Benda Koni. Te ngana Benda Koni mais to tikali kandengwana. Benda Koni déjà bosola. Te to sola te ko Benda Koni est obligé te to sola maman. To ko sola te mais to Benda na Koni na coin. Ngana posta libala na e. Sans rancune, sans problème. Ngana na problème à mututé. Asali na kokumisa nanga. Neti Yvette afinga nga to asala ba complot ba buntsanga na conférence de presse à faire. Oh. Mais oui, batinda Deborah bwanga finga nga. Oh là là. Nga mona yo ka Yvette olo babi. Finga ye soka meki to sangela ye to bundisa ye. Marka uste moi pekisanga na fiston frappe. To la kolobate. Beta kara. Pona minute soka boswani bobundi ba bazui makambo. Nde na garda silence. Tu t'es senti humilié aussi parce que tu étais seule apparemment. Te. Na mona ina nga humiliation ngote humiliation makase ngeza la soto bundaki. Wana na mi mona inde grande dame. Parce que muto aza likolo aswa na ate. Na mi mona maîtrise au de soi wana yaki ki grande dame. Na zayi muto yo poster Yvette te.
po asala eloko malamu poster parce que bozala bino so ba minemi à Karine donc dès lors Karine a bien banana mutu te bon ça makita nga sara ba je wana te nga sara ba je wana te na internet oyebi ke soki obebani na oyo soutenaka nde Yvette aluki ba Glory Olangi banani moi je suis pas avec elle nazo soutenir ye te asala eloko malamu manya finganga mabe malika auto ko ça soki eloko ne soki fiançailles na poster ki yango mais on se parle pas donc du point de vue professionnel tu gardes tes lignes voilà donc attention wana mutu te soki aza en actualité na ochayo ezango problème te mais ozana mutu nanga te toi na biso ba master te pe na côté la rayo to soko sali be fort no moko boye o sali eloko mo mokili sepeli na obetelo maboko parce que naza humain OK on se comprend eza ndenge moko bango mbale na Karine akokotela mutu te mais soki na bina zonga na kibo moto na musala na biso nde to sara ba analyse mais c'est clair Yvette ayo luka mbongo parce que les bande na kotela ki mais na sali penda analyse atona bato akotanga na bato ayo luka mbongo soki réellement eza po na chaîne à Karine ba finga ki na opé ce exemple moko nga ekomelanga nde bato balobaki eloko nyonso elekaka na chaîne kolo chaîne ayebaka nge ekomelanga na koteli te Karine ta mosusu pa ayebaki ke baofinga bango ta mosusu pa ayebaki te nga eloko nga nayebi mais kobosana pe te babi Yvette na Karine baswanaka bafinganaka bablokanaka mpe balobani lisusu sikoyo nga na bandi korefléchir nga mo nazwa baproblème na héritier na makambo oyo olobi wana nga na beba na héritier po nango oyo ekomeli Karine nga natinda journaliste na nga kenda oyamba Ken Piana ayambi Ken Piana batunye ba question so bakoma na point nini Ken Piana pété banda kofinga Diego banda kofinga héritier je te dis my god Jesus banda kofinga héritier afinga otui na kati émission continue bango pe balobi te baye pe na émission ekoti ba monter émission ekoti mais eza été yanga e bakiselanga 1+ na musala nanga elo nyos to avec kota na chaîne nanga na koma otala ezaki manka maele mo nazaki nango te mais banda likambo héritier komelanga epesanga maele na vérifier elo nyonso po ko simba pe mukonza mboka bakanginga on comprend alors bakotisi pe émission maman ba 3 heures téléphone sonné téléphone sonné nzambe nanga na oyamba te pongi na lamuki na tongo yaya nakutika ba parti oke na vandela ki héritier bakati yango déjà batindelinga Sarah o makamnini na yoki ba propos na binzambi mutu muso ebisinga supprimer ngabiti soki na supprimer karma e olakisaki na yebaki yango na supprimer tomie etikala ngana mona bureau na expliquer bango problème ekoza pe yango ekomela Karine ekoza pe Karine na yebaki anyati bango ka 12 mais tant que oza mayele koleka Karine wa mwana nzambe ndenga omikumisa mwana pasteur po ani to bete kara nalanda like tu alobaki Karine usana ngwana banje o bloquer nga lelo tazara mo a bloquer nga to beba na bloquer nga mo a débloquer nga baloko débloquer nga sous donc c'est-à-dire babeba na pe na ba sous-sol mais tant moni camarade bosali na 10 yaya été abatu en tout cas nga confiance na mutu je ne pense pas nandimi souste 10 ans ozana makasi ya sasa camarade no boy non na kokate mo pe Karine on taba silence au doze mengap na boye ata to beba ndeni na kokate mais Sarah yo lobi ke so na to komi na suka au dernière question nanga to si ça pona lelo tu as dit que so muta clashé sur yo tellement que YouTube a comprenez qu'il n'ara bon mais yo déjà porter mutu plainte non tenante. C'était quoi ton affaire avec Ramsey Era Ramsey, c'était quoi? Nalinga maso na été. Il y a pika makasi. Te nalinga maso na ndete. Azana posta na PC succès.
nga na Pierre te omoni mutu so abanda ofinga yo répondre ete soit ka te na yebi ete OK mais tu avoues quand même qu'au portail est plein de ouais parce que tu dis il était trop fort il y a un adversaire de grande taille soit c'est grande taille nga kota parquet et so esuki onde OK ko même ça mninga ko na justice so esuki oto meli yango se ko maîtriser makambo to YouTube mais tant portail qui c'est que comme ça yo bout akomisanga obout po afinga ngelo te ya malonga ezate d'accord ba menace ya mabe ekoma ekoya mona batu ba ofile na mutuka mwa noir ba filature entre temps azo lobango pe na ba émission nae ba kosala yo mabe boy na boy OK ba osanga mabe phrase wana ndenga na lingaka toke na ona justice donc c'était ça mais ma finga na kokite na ofunda mutu te kofunda mutu ya obomide ya mutu ya na kosala ngote donc pona mamba Karine na Yvette na tikeli bazo baba gérango parce que nga étant que mutamaele na comprendre que Yvette a na besoin azwa audmat donc asa la guerre na master parce que ça na donc so bato bakota batu ezaka na likamo linga osala mutu momo na espace te falon mais ba omoni espace moko ye wana profiter et personne m'a encore ba fan ba américain botala se profiter ndeza wana so tumbika Karine ozwa makambo obanga to bangela keni to soutenir yo po ba phrase ya yango wana yango ba phrase bazo pianga saka ko banga fali te to soutenir yo maintenant na gende prison na gende nga moko bango na poto ba ole mbala. Merci. Donc voilà, c'est un peu ça histoire na bango ezabongo. Voilà, et Sarah Tola ba histoire ni sur relatera parce que il aurait sali que ça la Sarah Tola lelo émission nous la plus suivi et ça ba histoire et arriva déjà beta au relater histoire moko na marambolo ba déjà sa propre histoire na vécu. Te non na beta histoire vraie vie na nganante. Mais koya Sarah. Batina titre 7 ans violé tout ça et ça histoire te eza histoire vie na ngate. Eza histoire similaire mais eza ngate. Nga histoire na nga batu ba ozwango kala mingi te ba ozwango na ba forme tout. Na ba forme tout ba ozwa histoire na nga. Non on a betango te. Mais la minute déjà s'il faut pardonner quelqu'un. Sarah on dit m'a pardonner na pardonner mutu asala mabe koleka mokili mobimba ezana mutu asala nga mabe koleka mokili mobimba ka Satan da sala biso mabeti. OK donc mutu nyasa mokili ko pardonner na te Satan da sala mabe koleka mokili mobimba. Satan to sola bien ko échapper ngate. OK ce qu'il faut Sarah Tola a pardonner une personne ou a blessé et makasi na vie na depuis abotama. So babina pardonner. So babio pardonner ko ça nani. Maintenant il comité to zele koma so e comité na réfléchir. Bon so il balobi ka so senga mutu pardon mutu yo sala mabe blessa. Et ko ça nani. Te na mon nom na blessa te. Donc yo ma pasteur. Te nga blessa ba tout te. Si bima na YouTube que Sarah mutu kena ki répétition atiki bana na ndako Sarah lambeli atika libé na ndako. Wana histoire fondée. Ya na ngolukuta mutu to ayebi avant ngana za na Diego ba yebi ndako a Diego na Bovan. So ke na Rivonia Diego so kika na Rivonia. Omoni ngala linga ba journaliste bon en fait eza mutu ya mabe parce que eza na ba journaliste belé bazo ke na ndako a Diego avanga. Bakendaka basali be mission na Diego bakendaka bayambaka bango kuna bazaki bayebaki mais tellement ezaki histoire mo boy po basalir nga boyebi internet nde kendaka ayebi vérité mais yepa yo pakola mafuta mais batu pe amayele batikala ko boulete ke histoire a Diego na Sarah to lukana en vérité nango Diego avanda na Rivonia eza sujet Diego banquette mutasala enquête azate Diego avanda na Rivonia bokso oke na Rivonia wana kolo lupango ne ya tatu so tunika tatu lakisa biso ndako lakisa biso ndako a Diego place banda ovanda tata ayebisa bino tanda kwa Diego yango botuni epe asalaka combien de mois awa abanda ko vanda na mwasi nini tato ko expliquer bino omoni ke tango zo ya na TV ozo ya na ba précision ke nonga na kendaka do Diego nenga za wana atikala ko zalanson bakabona na mama bana ne kala ngaso eza na basi onga na kutaka Diego na kutene na ba ex na ya poto
Na tikala kosala nga bombanda na mama bana te. Bakabwana déjà kala. Oh là là. Voilà. Voilà. Je ne vais pas entrer dedans parce que tout ce qui touche aux enfants, pour nous, c'est sensible. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien et à Moukoalelo. Je pense que ça a été un plaisir d'être avec la nôtre, Sarah Tola. Merci d'enfouir la vie sur ma porte. C'est une fille bien. C'est une dame bien. Tu as mouru apparemment. Comment on par rapport à la télé-réalité? Il y a beaucoup d'ego. Hein? Ah, oh. Mais il faut la amoureuse. Guerrière, mais... Et ça parmi 10 commandements. Kolinga muninga na onde ngomilingaka. Te kolinga muninga na onde ngomilingaka. Mais yes ko na linga kena kolinga muninga na onde ngomilingaka na ndenge ya bolingo susi ya masta. Eza mwa mukie. Kolinga ka bon. Gigolo, Mario, na lingi kaka. Yende guna yo. Azala le cheka ba musicien. Ngande nalingi kaka. Nalingi kaka. Wa komisa ye carrière esila nango. Kaka nga mtu nalingi. Nzembo simba te. Nga kaka ni mnalingi. Yango kanga ne nalingi. Jazz. Il te soutient aussi hein. Oh, très bien, très bien, très fort. Tu pourrais lui dire un mot au nom de Banete la télévision. Ah, lui adresser un mot gentil. Je sais que quand on entend le bas, Fallon. Ça, on est amoureuse au fait parce que c'est raté que non, ce n'est plus le temps de plairer. Savourez un tout petit peu aussi l'amour, non? Ça rate là, hormis une femme, maman Bana, hormis patronne ya chaîne, hormis youtubeuse, à comment qui maman soit prophétesse na modéro, je me suis dit, hey, jamais Jésus. Maman Sokola. Attends comment Jésus. Mais non là, en étant Sarah l'amoureuse de son nom. Te na lingamba langa mingi. Je t'aime trop, Papa Diego. Tu n'as pas de dédicace à faire, hein? Bambote na batunya stu basutenanga, basutenanga en vrai. Parce que bambonga bata poto photo comme marocain lokela ngo basala nzambe. Parce que dim fait ça là. Ouais, parce que apparemment bambongo wana ezo détruit ba via bato ebele. OK. So Nathalie penza Karine. Nakin na Karine na poto aza souyete. Karine Nakin azalaki bésiste oui, mais elle travaille. Tu es bien un cachet journaliste. Mais le Karine a conseil émission du début à la fin en kokate. On dira Bossani Kazak abima na cachet journaliste. De la komaka hey! Ata annonce a bisu ko salate. La Chine Léo to vandia. Bokota hey! Kilibi. Tout ça. Or, na mboko yaza akokaki ko apprendre kokota ba cours. Ko poussa lisusu maele na musika comme influenceuse. Mais Karine yatikalika na la Chine, boso mambetu, bocha provision. Donc die bambonga ba maman na ekanga esprit. Donc akoki suko avancer te. Sans bambonga wana moya vivre ya te. C'est triste. Et puisque on a kata bambonga wana pe ba maman wana ba komanda. Mikolo vandi kimia ba lo bosili, il faut leka. Au moins mwana maya leki sora fingi bango ba sepele. Quelque part, une grande communauté m'a écouté dans les réseaux sociaux, baza ba sataniste oh ba éco détruire pendant l'éducation parce que quand on dit Yvette à koko na ba niveau comédie ti ba set live boy pour lo barana ba n'importe quoi na conscience ni aye ba ke mamba lo ba pe à lokuta mais au sala ngopo batumo bo ba bito soutenir yo to tindelo mbongo garantie to tindelo mbongo to bando sunga yo to ko sala boy non ce n'est pas bien. C'est vraiment triste. Donc communauté moko boya bandoki bakoti donc so batinde dio mbongo nani kobuka na te falon pour 10%. Katap na un dixième kobuka na te bambongo wana ndezo za su ya bien te et so désorienté batu parce que Yvette onga na yebi te ata bazai na prom na Karine ndimtenga comme place a commis et comme le cas bazo fula e kende sala live kende loba boy sala boy et puis azoleka Yvette azoloba ki balong eza envoûtement bazali na se envoûtement mais nga na yebi ke muto awuti na se envoûtement zaki na camarade abimana ba fantôme camarade azaki ko envoûter bango aboma bandeko na e abimana mbwa tangu na ye ko découvrir ango est-ce que oya opesa témoignage na YouTube na mafinga soit ozelaka te que non akende fête ozelaka te ba yaza mwana pasteur kutu ye face à l'exemplaire nenga lobaki
soki azalaki na se envoûtement héros mais Yvette ana retraite aoluka délivrance à vie na ye parce que kozala na camarade ya bongo seke ta mosu autiliseaki betoile na bino ta mosu atikela bino basemence ya mabe ta mosu abebisa vie na bino sans le savoir mais héros Yvette ana baprière donc loka Yvette no akotine baprière te ye pas oya osala clash te eza baventure eza nango baventure ndeko nanga mwasi to mata to kita eza baaventure camarade oyo aboma motu ova nendeni azoloba pe aza ose contredire te aokita na ye ezala bongo aokita ezala bongo siko po kita te oyebi nde babetaka abando ya ocréer ka badossier nde eza boye te badossier grave siko Yvette basakai na mayele abimisi badossier makasi mba moko na monde ebomi po ba meurtre eza badossier makasi siko oyo abimisa suni meurtre ebimi mbwa ebimi fantôme ebimi siko nini siko nini susu ekobima yaya vous comprenez allez-y réfléchir. Ce que moi je peux dire aujourd'hui, en tout cas comme conclusion, c'est que moi je ne veux pas trop balingi te pesa conseil te na uta koloba na bango batika mama e ba américain balobi Saro za jalouse à Yvette on lobela plus bato yo bana basima e bande ona biso ba journaliste na ibande ona ngate la Chine na Amérique c'est parce que maman est un artiste et comédien. Ouais. Soit artiste comédienne, moi soit comédien, moi soit écrire ba commissaire yo, ba écrire ba soutenir yo. Du coup ba comment diriger. Bon ça la wana pour rapporter soutien à solo na bateau oyo bino bozo soutenir je vais dire. Tu oyé na vie na yo parce que pour ba diriger et puis pas ni ba diriger. Ba diriger pour ba foutre la konda. Mais justement oyé na vie na parce que mon nga no sa émission. Faut motiver on a continuer l'émission à la place en tout cas, moi je sais qu'il y a des Américains qui réfléchissent, il y a des Chinois aussi qui réfléchissent. Et qui rient, et comme on la pose, on a 5-7 noms WhatsApp. Tika. Bah réfléchir à Bazali. Botsa Rabanto, Bino, il faut soutenir. Parce qu'avant Bino existait, il y aura un moment Bino peut-être beaucoup exister sous. Si réellement vous aimez bateau pour soutenir, parce que oh n'est-ce pas à la ligne, on voit les choses tombent sous suite dans notre on a décembre. Ce qu'on a mis, on est comme qu'il est boy, mort à Koufi. On a mis comme qu'il est boy, mort à Koufi les mamans. Et ça sonne des se réconcilier à qui? Ouais, comme réconciliation. C'est ça. Allez, comme la famille est sacrée. La famille on a toka sacré zate. À la ligne, on voit les choses. S'il faut dire la vérité, il y a un qui première émission Yvette c'était normal. Normal. Tant comme ko finga moi YouTube le église YouTube en tout cas tous les coups sont permis sauf les injures parce que nous avons nos vies où ils sont vraiment sacrés. Voilà, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci napesi ba dédicace tanga na président bébé, maman Mireille, maman Nathalie, bango pna ba benda nga matoi. Yo kaka. So na tenga mika to la. Vous comprenez. Déjà na yokela bango parce que na fungola porte na matoi na nga na batutu o baloba na nga maramba bien. Nga kala na banda yo ka batute. Na tayo kaka mama abiso. Lora mama abiso akufa nde na fungola ka matoi ko yo ka batutu. Na banda yo kabate so na yo ki so na mona ngweza malamu na saleli so eza malamu te atie à côté. Donc un grand merci na maman Gina Amatou motema ya papa Aron Amatou Ano Beauté, un grand merci à toi pour na loposo nanga. Un grand merci na Amélia Moiba la private de Orlando Domingos, pourquoi pas na bandeko nanga nyostu obokomelanga na WhatsApp na ona yepi na ona ebité tata pour un grand merci à toi, un grand merci pe na batu ba Olanda biso. Voilà, merci beaucoup au grand saoudien Michel Linvo, le cœur de madame Néné la saoudienne depuis Lausanne, Bonvier Mathieu depuis la Suède, qu'un est spécial à vous et à votre famille, surtout Mimi la madame, hein? Je te salue madame.
Et je ne peux pas oublier l'excellence, monsieur l'honorable René Kabassele de Bruxelles, depuis la Belgique. Merci à toute la famille Kabassele. Et je salue encore une fois Banderono sur Vito Diboza, vraiment de partout. Abiga depuis la France, Narsker depuis Londres, donc Nalingabino Yatro, d'ici la portée Fukitoko, à la grande équipe technique, je ne peux jamais oublier. Mais fort, ça arrive, qui me rappelle quelqu'un que je viens de perdre. Merci beaucoup à toi, ça arrive. Merci également à Jordan. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur Nouvelle Tendance Télévision. Bye bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur la